banda kotindela client na ye ba remise ezala na dépôt ezala na transaction. C'est ainsi que colonel avant apesa ye téléphone a vérifié mbongo na ye alakisi azalaki plus ou moins na 1588 $. Alakisi tango alakisi a travaillé alingakende asengi colonel secret. Colonel APC alobi bino bozana baja mabeti kana vérifier nano compte na ngai a vérifier ay komona baisa la soustraction ya $900 nde ayebisa bi madame Vanda wana yoza moins sérieuse comment mbongo nanga awa nazomona soustraction ya $900 tandis que na lakisa kyo compte nanga mbongo wana eke wapi zongisa mbongo nanga ote tala boye babi mama zongisa mbongo nanga sote bakamo je colonel c'est par après aye kosala ba méthode na ye na ndenge mususu nde aye kozongisa mbongo na mbongo 900 ezongi mbala aye kozongisa $881 donc bakati bambongo ba transaction ye yango colonel alobi nalingi nayeba mbongo wana ekendeki wapi pe nani oyo azongisi mbongo wana tandis que babeti 111 ezoboya opération wana et par après toye ko vérifier na service clientèle à Vodacom service à clientèle à Vodacom alobi colonel apesa ba numéro na ye apesi numéro après avoir coupé sa numéro alobi ba pesa numéro na ye apesi premier numéro na ye premier numéro na ye bata service clientèle alobi que te apesa deuxième numéro aye ko pesa deuxième numéro nde ba ye ko prouver que mbongo o ya colonel à ça qui soustraction on a deuxième numéro numéro ya mibale et service clientèle à Vodacom balobi kiboye bango bazo reconnaître bango te comme bagent na bango aza agent à Vodacom te baza bescro d'abord opération wana ezalaka gratuit na niveau ya bango ya Vodacom. Merci beaucoup. Donc madame ndengozana o escroquerie colonel Mbongo. Je pense que l'État a ça pour ça la keba na ba gens nyonso baza kotambola na komba ba réseau et tout.